kisi nzora tango ko mepe héritier wala ti ba ba poto wana nga ndolo ba moi sio autumba mboka awa baby solonga parce que ya fona na ba tutem laité pour buzobo azalaka nango wana okofa na kisi nzora suka bo beba so bo beba ni na ebite banda to bano mona kisi nzora okanga na ba mise na mema na poto ba yebe ke kisi nzora ndaza so batika ke mo 10 minutes nga kima pour projet les aki bongo mema na poto kima donc pour héritier merci pour la oyo sali héritier pena lokolo aza mikolo héritier neza na top aza mo likolo par rapport à ba mise mususu atangi komba mutute nani kisi nzora ko sala makamani asali yango te parce que héritier artiste munene o sa fierté pa mboka très bien moi lika moi mukeza ki ba reba mo ba mama mama kati eleki na mpe comment ya ko interpréter que ba finge ba sai walo kuta elo ezate yenda sali mabe ba bengani ayelwa mise musu ba sa cop donc ana sepele na makasi ndenge ba sali pena bongo ya moni créer ba makambo za à cause ya poto wana na mise o be mara na poto ba fona kima donc abi même moi na malamu pe héritier wa taki na projet mabe ya moni nzamba juste mama kisinjora faut lui changer la vie so OK kala ba lire oyo alors écoute mise musu ba mettre la ba ko BTP ba sele mabe mo boye to zange pe na mon client donc faut ça ba logique ça ba logique ça boye Lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadisa bana waya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama maganda boyigoyila ungeri ki maganda boyigoyila ya fisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala Makengumba. Bonjour, bonsoir, voilà, sur Metro Makengo Tapis Rouge TV, la télé des réalités. Merci à tout le monde. Et c'est un moment qui a retrouvé les bisous, les sous, dans la émission, la découverte, où il y a toutes sortes d'artistes. Les lots, la découverte, les lots, et ça, les nouveautés, quand les arabes nulle part ailleurs. Bah, émission qui tourne aux oreilles dans Metro Makengo Tapis Rouge TV. Continuez à s'abonner dans notre chaîne Metro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis un grand merci à mon papa Licorne et les Baoba, papa Metro Makengo Simou Kabaka, ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse. Nazirek, merci Nabino, nous sommes au Sala Ponanga, Pona Bissonios en tout cas, papa merci. Merci vraiment Bino Bozali Baïkon, Bozali papa Oya Soutenarab. Merci merci aussi à mon sponsor officiel Salon Flori depuis Suisse Naziric. Merci à Nes Makia Diatabao, papa na Jonathan, merci à Gilele Emporio, merci à Mbouta Roger, Moana Mavala, merci aussi à mes vivres partout dans le monde entier là où vous êtes. Merci na confiance bozo pesanga na zomona bolingo bozo manifester pananga. Merci beaucoup, continuer à s'abonner, beaucoup continuer à télécharger puis à aimer, à partager émission Nabino Oyobolinga kanakati chaîne Nabino Metro Makengo Tapis Rouge TV, la télé des réalités. En tout cas, la découverte et que tableau li solo topé analyse ou ezo sala la bino par rapport ya mamozo leka. Nazanga mot nazana analyste maison analyste maison El Mara de la presse wazali concernant ngai oyo a panzaka pesango ndenge zalaka tozana ele na patona sur la découverte to panza sango to betali solo ya kisinjora na héritier watanabe oyo zali ko sala rage oyo pe batu ba mbili makambo zolo ba mingi mbelinga letolo ba makambo pe memi ngambo ba memi sengo ngambo et to ko découvrir yango to ko solo yango na El Mara parce que na lobaka
mettons Makengo la télé des réalités, tout le baka la vérité, Montréal, Reti Kazadi, mon assistance, sans oublier aussi Héritier Djamba, Nassima Caméra Kuna Oyo, Azala Foulou Moulin, donc Montréal Soko Fongolano, analyste maison Azali El Mara de la presse, tout solo la rane, Boubia le baka vérité, tout le baka vérité, tout solo la raka Kanenge Zalaka. Merci Nabino Nyonso. Voilà, bonjour El Mara. Bonjour, jour de la presse. Qui m'est allé? Qui m'est allé par la grâce de Dieu. Moi, je suis belé, absence belé. Qu'est-ce qui s'est passé? Santé bouge qui te moi, santé, mais voilà, ma fan tout, tout peut abonner na personne sur métro Makengo tapis rouge bazo la nayo. Koko lo bana bango nini pour moi mi kole belé. Non, le balabanga qui est nazali, bah monsieur bagaso wa El Mara bungi akufi azali. Donc moi nzoto ningana ki mesiko vraiment na zongeli bon do mona ngai mingi. Papa meto pas Zolanda, moi bambote ko sala bien maman Christelle. Papa meto bambote be pas ozali El Mara yeyo azongeli en forme toujours. Voilà, merci beaucoup. Voilà, vous avez ko sepela mingi parce que boyebi giro de la presse sur l'équipe JPM de la presse sur l'équipe mamba bezalara bana poto bokota kota partout dans le monde entier. Beaucoup de mambo bien bandi bino boyebi marambo zoleka ya Kissinger oyo héritier wa Tanzania babenga leader américain El Mara lelo Kissinger azate loba azate na la team wata il paraîtrait babengani bafingi ba bêtise ba lobby wesengi ba loba de Kissinger s'est décidé à longwa na groupe ya héritier wa Tanzania. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosa El Mara, Hollande la news, information, aux Alarazolorana Bango, mais quand on expliquer, est-ce que les Camerounais vrai Kissinger, bah fingier, bah bêtise, bah fingier, maman, nous sommes nous, bah fingier, bah maman, bah fingier d'a décidé à Longwa, pays Kolongwana a sali qui est ingratitude. Est-ce que maman Bango, en tant que journaliste, merci beaucoup Giro de la presse pour la parole. Bah oui, moi, il n'y a pas de donc si moi n'ingani bongo Kissinger attend comme héritier wala si ba ba poto wana ngala ndolo ba moi sio autumba mboka awa baby solo parce que ya fona na ba tutem laité pour buzobo azalaka na ngwana okofa na Kissinger suka bo beba so bo beba ni faut que soit les gars na te peut-être wata président ba mbote be passe aux héritier wata mso nga e commencer ba niveau wana te Kissinger meme mo ba mona wata mabe oh yenda za mabe pa beba na kana batu. Voilà, merci beaucoup El Mara. Mais kobe banango oyo ba memela pe o Kissinger amema ngambo. To lo baka likambango ememi ngambo. Donc ngambo ngo wana to ebiti. Est-ce que Kissinger azape zoba leka na télévision allo baka ke non abimisa makambo abimisaki alongwa na mouvement. C'est que yeli kambo et salamaki pour allo babongo. On se comprendre. Oui, exactement, tout l'anda qui na ba réseaux sociaux partout, ba lobi ke non Kissinger a fini papa ba héritier. Total papa ba héritier ezawera. Kissinger na déclaration na lobi ke non a finga ki na été. Aloba ki kaka koloba. Mais héritier à l'équipe ba commis ba lettre ba commis na ndenge ba finge ba bêtise au kumbofi. Yango sali bon, azana raison quand même. Eh Mara. Ozomona ngote? Héritier pena le gros aza mikolo héritier na na top aza mo likolo par rapport à ba ministère mususu atani komba mutute nani Kissinger wa ko sa makamani asaile ngote parce que héritier artiste munene o sa fierté pa mboka très bien moi lika moi mukeza ki ba re ba mo ba mama mama kati eleki na on peut comment ko interpréter que ba finge ba se wa lo kuta elo ezate yenda sali mabe ba bengani ayelwa ministère mususu ba sa cop. Voilà, voilà, merci, ça fait plaisir à tout le monde. La découverte, tout le bara, vérité, El Mara de la Posali, on a bien analyste maison, tout ça l'année analyse par rapport à Maramoso Réseau, les catholiques, les langues du solo, les alara. Bana poto partout dans le monde, c'est beau tenir une regarder, la découverte des alara, babi émission Zoya, Troyambelabino, artiste Mounene, Boumone, quand on a la découverte, Nenge Ezalaka. Merci na l'icône les baobas, papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme Maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse Nazirique balobi baba maman sociale maman ya bane belé merci beaucoup on nous ça la pour biso merci vraiment merci à Bouta Roger mon mavala merci aussi à Bouta Kiss bambote be place aux ali sans oublier aussi à Mefi Makengo Mireille Makengo bambote be place aux ali El Mara Kissinger a parvenu qu'on les canne à télévision koloba kenon pour que ça qui est ingratitude que non poto o héritier mais maquillé
amemaki na ayebaki te ka okende poto amemaki na baloyenge moso ayebaki nga okende poto te et puis na poto kuna ndenge ezalaka motu fo aza na liberté aza na liberté te bande kokanga nozalaka proche bene héritier moyen asala mouvement eza te ndenge ezalaka baninga bakende na Tour Eiffel bakanga mafoto héritier amemai na Tour Eiffel na 3h du matin donc bato bazalaka te amemi kaka akangika mafoto ya quelques minutes secondes pas côté na mutuka bakei yo en tant qu'analyste koanalyse eloko wana ndenge nini kisi ndio aza na raison qui a sali qui est ingratitude azolo mamba solo. Merci beaucoup jour de la presse. On est ici comme madame. Na éviter banda to bano mona kisinzo ka ngana ba mise na mema na poto. Ba yebe ke kisinzo anaza so batika ke comme 10 minutes nga kima. Pour projet les aki bongo mema na poto kima. Donc pour héritier merci pour la oyo sali. Pour kisinzo acha okende bo bate belela ka bongo kima na kima. Mutambu ekangi 3h du matin ba kengeli vraiment. Maratiko lo baboyo. Ya so le cop des aki bongo fa kima. N'habite mission de même à Dubaï à Pamba. Qui cab hérité ou même en France mais hérité peut-être mailler la sage. Habiter mutoyo. Le waza la moi chocho. Alors Luka qui mangai. Donc il tonga on a CP là qui. Donc c'est pendant ma 3h on place baboule on a. Pour les gars pe munoko. Fa ba salera bon. Alors ce qui est rabi ko ba même esti akeba Espagne akeba bato sali tourner azobo yango kaka bi atinda ke héritier mema été et lo kama longa o ya kende amona ke lo kama longa kende osana poto. C'est ça les candidats. Poto bongo te faut même poto mo ça ba a vendre ma dans la liberté tout ça moi te que. Yango amoni héritier mbali boso me ba mission na poto to ba yazaka nani. Azana kuna na groupe héritier na ebiti so. Alors et ça même des porte-parole na télé. So ba memi ezaka ba teka ki sinzo ba memi. Mais ça memi bi ke muto aza brutal, aza compliqué a okima. Donc on a sepelé na makasi ndenge ba sali epena bongo. Yo moni créer ba makambo ezaka cause ya poto wana. Bimisi ba makambo ebele mingi to kolo ba on za TV. Que non yete muto sali que non album héritier wat eyokana tango yena mu masali ba marketing de eyokana. Est-ce que c'est vrai? Tenant limite na ebite so ya za mettre quasi ba mbote be place osali. Mettre quasi nde parce que tout la déclaration sur l'héritier va l'oublier que non qui sont déjà qui intégrer mouvement déjà album ya wata ils ont bandida ko yo ils ont banzembo bazo yemba zo yo kana déjà ce que effort ni ya salacto marketing ni ya salaki ya malonga pour mi ange mi démon et yo kana pour qui sont déjà déclarer non yem ta sali que non mi ange et yo kana na éviter place wana ko analyser ngondeni wa penda ko c'est bien okuta parce que héritier bis album wana qui sont déjà zakita penete beti sali une année 4 mois après ne ya oya biso so zali to mona moto la la marambo pourquoi oui yango to ya marone émission na biso parce que oloba mambo ya solo parce que yo zala na bango il m'a ndenge tambola ba musicien siko pourquoi eko koloba bongo ezaka poko se vanter to mi laksaka que non ya ki sinjora parce que to mona e ba président Fali azalaka mettre longo pas qu'on pas jibe ndenge moko donc atambola na ba kesaka pona créer ba problème tous les rapports ni za ndenge na yeto ndenge nini et na mission o be mara na poto ba fona kima donc abi même moi na mala on peut hériter wa taki na projet mabe yo moni nzamba juste nzamba vena juste maman qui sinjora faut lui changer la vie so OK kala ba lire oyo alors écoute mission super mission ba mettre là ba ko BTP ba sele mabe mo boy to zange pe na mon client donc faut ça ba logique ça ba logique ça boy voilà donc suka yo so ça les suka de ka fa biso mabe ato sele nyonso bon ça mabe na vie mutu so sele bo la wala conseil na pesa ba la nyonso ba metro makengo mutu ka sunu ata na 100 francs na e ko ngate o wanga na e très bien kenda pe na bo so to wanga na nzambe pa to mutu andima ba tout est occasion pour faire tirer monter ka kombo ki sinjora au tenu épave dans le minute aux TV c'était pour le bateau solo to bien encore pour au solo là pour le la vérité et on to bien on analyse na biso ya la découverte siko lelo ya lobi que non a pas ferré et pas ouira et pas Fali pardon à soutenir Fali pour un concert naé il le 29 est-ce que Rosala bienvenue est-ce que Fali a kondimaye a kolukan ayambaye to ndenge na ebité place wana en tant que molobeli pour qu'on analyser le qu'on ndeni soit ça bon c'est on luka asa ba business so mata voilà par rapport hier à il mutu mo so ma be président na lobi ke ba finir ba bêtise ba lobi ma be ako fana ne pe na ndota 2 cents
à concentrer dans le cerveau maman so bon n'a pas fallu c'est kaza mutu mwana mbuwa mabe aso luka a baby sa qui te rote pour nga pena fa fa non ndako so pas fallu c'est ko luka so héritier na fallu guerre mata su makasi wana musique na biso ko avancer ndeni so ça ba guerre qui te rote pour ça exemple ba Nigérian bazala bazala même oreille musique na bango mata toujours likolo biso ko ba makele wana ba luka ça bato ba otemwa na bango ba misene ba sa ba luka ba promis ça mutu na wa ebise lo bona lito ya latikanda na omoni ba beba na beba na. Voilà, merci El Mara de la presse au sur la kitoko bana poto partout dans le monde ati bazaya ko sepela par rapport ya ba réponse na yo merci beaucoup comprendre que nous à dozana balobi to travailler émission la découverte dans Kalamo dans la maya Kalamo mona maya wana donc malili moi mais malili fraîcheur donc fraîcheur wana donc ça la plaisir ça la peut bien des ala bana poto partout dans le monde ati merci na bino news merci à Lisette Molasoko place aux Alba Motebele merci à Cathy Amandine et à Lydie et à Balé qui va monter bien place aux alliés. En tout cas, merci Mingi. Nabino nos soutien au Bosta la Ponanga. Merci à tout le monde. Merci à Célina de Paris. Merci à Laetitia Congo. Place aux alliés va monter belé. Merci Nabino Nyonso Oyobozola. Merci à Nicole les pétrolières. Montema Léonard Thirier. Va monter belé place aux alliés. Merci à Claudine Daya. Depuis le Bumbashi, Mama ni Mama, ONG Ouja toujours en avant. Donc merci à la vie Moumzamboula depuis Espagne. Merci aussi à Guigui Tati, le prince de l'Espagne, Bamote Belle place aux alliés. Merci donc vous continuez à s'abonner à la chaîne Nabino Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Merci à mon sponsor officiel Salon Fleury, Bamote Belle place aux alliés. Voilà, toujours continuer à El Mara, toujours. El Mara, et ça la peut pas mawa. Pourquoi nous trouvons que si nous avons été solo yango aza fala za exemplaire parce que à l'école les kana ba orchestre belé mais toujours il y a ma beza ka côté na soka longwe afinga akaka soka longwe tamito zo finga héritier na ba ndenge moko bo ezala kati est-ce que en tant que parent parce que si nous avons parents qui si nous balobi azadana azapeda azadana koko oui ozomona lelo ko finga wera to ko loba mabe pona wera. Est-ce que vous trouvez normal? Parce que si vous avez un papa na bango, aleki, papa ba héritier. Vous avez cela veut dire de critiquer Ouera, vous comprenez? Mais comment se fait-il que vous finga Ouera? On va hériter ba télémi ba PC suspension. Ba PC suspension. Il y a les télévisions qui ont finga, n'importe quoi, les pouvoir même pour les là. Oh bah héritier ba finga ba n'importe quoi, finga ba maman naé ba tout ça. Est-ce que qui se joue avec côté les ma devant Ouera? Mais quand on expliquer place one. Merci beaucoup jour de la presse. Non ta la monde on est comme okendele. Eza mutu muso otale pena bobi oh na wana donc ata sur le coup te niveau mon coup ata na ba danser za Ouera te. Donc ata wa shida mukelenge place ça ba mbote belé qui se nzo ako finga no shida te pour shida ali kolona. Donc so yo ke dire te papa Ouera ata yo mo. Mote ke yemo luka ba problème na vie na. Et comme alinga po Ouera za mo konza ba shege we ba. Et comme maintenant que so matelo na alimentation boy ba beti pour toucher au ba toucher raté côté wana gafa ka sala ba be mingi loko les ngo bizela na ye ngaku na tout normal pour ça cop na ya be bana ba leader minene. Mais qui il faut attika atala ka za maman za parents za bana za mobali za famille ba buzo ba muso za etala pe ba âge na âge ya komina on faut concentrer ça maman boy o be meti suka vraiment mais azo kende kaka ba bilo mo ba buzo ba babilo wana fa sama ba âge za la on sera pas na autant ba communauté ba président wana wana zaki normal mais na niveau a comme le fala fanda na ko tena hérité moi qui d'abord qui to pour hérité ane mutu malamu so la bien. Mais il y a BBC, il y a bisanga nani reçoit ta fali pas ça mutu makama OK fali bengani ya bi El Mara te ça déjà lo baba n'importe quoi ti alonga nyoso wana oluka asa ba besa za likolo mais biso loka to comprendre de que qui sinjo za mutu buzoba lesko to ebimisi donc na ko batisi na ko benge komboni afute donc afute makasi ponga na Hollande na sala analyse na Hollande ma mutu batu nyoso ba lo barake asala ngwa so me turo penda mutambu kangie. Parce que comment on a hérité Ouata abimisi bien naé asali ba démarche amemi on a poto atambo solo tourner ya boy tourner abi wana te abi tourner wana ya moté vous comprenez à lobby que non wana ya moté il fallait ba petit caisse de la libre atambolaka atikali comme on Château Rouge té donc atikali ko do moni poto té abi ko tamone ya mo ba tamuseka na butu mo ba kinde ba kenene tout à fait après azongi
kasi ozomona kasi yango les message là si que soki batikela ke temps adina kima ezo like ça par rapport yemo ndenge aza ko komisila ba magamu nae po yo ba memi na poto mise na mema de kisinzo na poto eza moi pas pas mona mise memi porte parole pardon mais na ndenge non ni porte parole sala ni na groupe voilà asala elorote kakoloba ata pa bolobi de héritier mise munene ata porte parole ata so beti musique na to télécharger to la bonne musique donc voilà ngaza nga fantika mutu na landaka la bonne musique donc ba re o kisinzo azo sala azo fixa biso et fixa mboka na biso mobimba pour buzobo ezo continuer faut kata na mbuma wana kitorote parce que est grave qui nous aura biso bazo continuer kaka soki abia ko tika yango te akomemerese tina suka donc to ebite suka ngoya ko mimela ya wapi est-ce que la gatu maloba est-ce que ba ki sinjo azamu ba polémique makasi aluka pe ba rankine makasi mabanga makam yeso makambo yindele comme na suka comme kolenga e comme bisa mobali ne liboso mibali ba memanga moi ça c'est buzoba na abate besima mobali oh mobali ko linga teke moi ça saba makambo ça sala makambo na be mobali na ye bakate po aza chaud so mo peli kama muto zo la problème a poser pebo a s'exposer ba baneni imposer o mona siko kisinjo koma yetsa mo lenga o te fo bisa ma misu ya bisa ma misu makasi ya solo parce que au lobby bien koya ye toyebite soka sala dans ko pas monique non concert a fallu à la stade des Martyrs le 29 et go Simba d'habitude alongwa kuna créer ba problème aya pour bazoyer pour profiter na mpepe wana alors na otolanda émission dernièrement yena maniqué na oui maniqué mayoto robo sadete bangona maniqué pe fallait azonga sa mon pandi maniqué na kisinzo ba yokani bazonga pa bakende pa fali pour baluka bazonga na ba yana okasa fali pour baluka ba sala promotion pour na concert a fali est-ce que et vous allez mal bien fallait qu'on dise bango vous êtes d'accord fallait vous bango zonga sa bango tout pas en tant que yo analyste bien chroniqueuse pardon ce qui fallait limite que ça maniqué na kisinjo c'est fallait pas ligne car ba polémique ba za zinga na pour la likambo salita ke ba musicien o metwe salaka bango linga te kisinjo ya subisika ba bazali batika bango nanu ba comprendre que ba saki mabe et éduquer bango pour so ba luki so ba pour payer un musicien akoma kimia no banga anolo ba kota na TV buzo ba li souter mais so ba tiki ba autoriser ka fallait autoriser ba ya pembe na c'est que on les a maramususu donc on va aussi pas fallu pour parfois comprendre makambo héritier quoi alors mona master ba génération mon master donc le comment ça l'héritier a rebeta on souffre na manemo aussi mabe ko baby sapé qui Congo et baby pays ndi mizipa parce que mise même makambo so ba kondi balandela ngo buzuba ko kisinjo ko sala isala soni makasi yo yebate na so na imona kisinjo ko ngano ise mama tika fanana vraiment na so mwana okende ba okebe zongi c'est important mwana so comme niveau lobelanga bo c'est que pena sérieux na changer et biso bana ki personne tera mama faut ça la raconter ba ministère pour la ke na ke ba les clés de so ba bouteille à champagne boye mabe kaka donc il faut fali aputela ba nyonso kisinjo ka sala manike ba sa na mboko so ba yepe na bité bozana na ndimi na ngabino bozana wana bo changer na ba ndima non ba ndima te to fanga na ba selon les cas kaso ba tsa ba su bongo yebe ke ba beta su fale lo mo na TV couple bongo yango wana ya solo ba ba tamola na bango bongo donc les couple mo ba sala ka ba lia kambongo ba créer ba buzz na bango ba buzz total bango kana ba sala ka toujours na actualité to mo na bango ka surtout leader américain héritier benga kisinjo leader américain lelo aza su leader kisinjo boya leader américain ya wapi na kulutia so lela wana mona ka na masumu ne batika bisaka ma ya miss wana masumu na Merci El Mara de la presse, analyste maison parce que tous allons chaque semaine tous allons nous prendre analyse des alara toujours on a poto partout dans le monde entier merci na bino oyo bozo landa biso topé obeta ki libako landa biso na chaîne biso Metro Makengo Tapis Rouge TV continuez à s'abonner dans notre chaîne Metro Makengo Tapis Rouge TV la télé des réalités vous ne serez jamais déçus quand je dis vous ne serez jamais déçus c'est-à-dire il y a beaucoup de choses il y a makambo bien oyo c'est pas ça oyo zalaka awa na kati ya chaîne oyo be émission qui toko ya propre analyse il y a bien oyo salama il y a ba bêtise té mamba polémique ya buso be zalaka té tout ça la ramsa comme il faut ndenge maman Metro et papa Metro na maman Christelle couple on a batté ya biso ba solo na biso donc confiance ba pesa biso yo biso ça la ramsa la pona ko sepe sa bino
El Mara analyste maison to comme vraiment na suka ya émission na biso la découverte message ni ko lancer na ba fan tout la ba fan tout balandaka yo non tout d'abord na makambo ezoleka message ni clé ko pesa na bandeko Kisinjora na héritier watana ozali star munene ya mboka na biso. Merci beaucoup, Giro de la presse. Nous, il y a une émission, c'est vraiment bien. Conseil européen, c'est un fanatique, nyoso, baboni na biso nyoso ya Metro Makengo TV, zara ke. Donc, botal la mi YouTube, boye barabo zalate hotel, bo li botal la bo comprendre le message ndenge kenda. Hotel la ngote, hotel la kaka po, bino ba la pote bo zalaka, bino mege zalaka ngoka bongo, monika émission ba boki tu okoti ba no se. Faut bo landaka nini eleka. Pour la source, pour comprendre. Donc, mais c'est d'abord ça qui sinon conseil d'abord c'est ça que maman aux amukolo, tala bana, tala mobile, tala ba koko. Nous avons na koko. Même si vous héritez wala ba koko, mais vous avez koko. Faut y bander no kotam sa vie na parce que so mabele kimi na mokilo surtout quand tu es isolé, ba kimi ba tiko yo mo kombo etika ko type ici là. Vraiment, numéro de téléphone est plus 243 82 544 17 94. Abandé juste plus 243 bien on y a une chaîne 82 544 17 94. Voilà sur ben ozo El Mara yemo na WhatsApp et nazali. Donc beaucoup de s'abonner na chaîne na bino partager ba lien Tara Metro Makengo TV zalate. Tara yemo Giro de la presse azana. Ya beta rapenza yepenza bien soda Metro Makengo et que na rabonga pesa mbote na ngana batu nyonso basunganga so na talibo na moni sekelembele ya full musique depuis Marcel Bambote Belé sans oublier yaya na edo yaya na ngamoko ona lingaka mingi Lisette Monasoko ye motema gelo kisoka soda poto apesi mbote na famille na ngambo ma famille mialu Keran mialu Sephora mialu Tishik mialu sans oublier Toto mialu so na pesi mutu mbote te osika anotini langa sombongote Rodrigue Kitambala Rodrigue Kitamba mon grand frère chéri depuis Paris Bambote Belé donc nga souci na nga wana Giro de la presse na pesi Bambote Belé na bosete Riti Kazadi ye personne na fait mbote ba mali banga kayu na zoka. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Bobeta qui bakolanda biso na chaîne na biso Metro Makengo Tapis Rouge TV, la télé des réalités. Merci Nabino en tout cas. Vous allez qui belé et belé na pesi no ba merci mingi surtout ba revenanga partout vous allez en tout cas donc na ebiso na loba Nabino ni na mona kaka musala ndenge zo kende en tout cas na mona ko komela kinga na groupe en tout cas merci Nabino surtout ba o surtout vous na Belgique na France nous avons insisté na Suisse bozawana ebele en tout cas bozavma ebele na Paris donc ba vraiment tout merci Nabino en tout cas na mona considération au bozo laksa pa bolingo bozo laksa pona epananga en tout cas ngana wando bosa Nabino ni tolobaki ba kombo ka ndenge zalaka na ndako dédicace bino ba kombo toujours les alaka bolembate bo continuer ko s'abonner bo continuer ko commenter ko liker ko télécharger ba vidéo ba émission na biso et ko ça vraiment plaisir merci wona zalaki El Mara de la presse bo kinga limboli par rapport likambo Kisinjora na héritier watanabe parce que notre baral likambo mamango mema pe ngambo mais ngambo ngolo ekizalaka wapi na kati émission la découverte bon nous aura ba analyse kitoko bo ya propre. Merci Nabino tout, merci à l'icône, les baobas, prêtres des prêtres, les baobas, prêtres des prêtres. Papa Metro Makengo Simon Kabara papa o a soutenu Batu tilo la continue à soutenir Batu alingara mutala lanzalate alingara yoka sangwanzalate papa Metro Makengo Simon Kabaka na mama Christelle Mbumba Makengo mama sociale mama Christelle Mbumba Makengo mama nanga donc bambotika place aux ali mama Christelle Mbumba Makengo merci. Merci Maman Christelle, merci à Mbuta Roger Mwanamavala, merci à Gilele Emporio, place aux Ali Bambote Belé, Salon Flori, na Suisse, na Zurich, vous avez pour ça salon Suka Kitoko, contactez le numéro, nous avons contact direct na Salon Flori, na Suisse Kuna, en tout cas contact vous allez direct. Merci à La Blonde Fashion depuis Istanbul. La Blonde Molasoko Mambote Belé. Merci à Lisette Molasoko Motema Galor qui sont cassés derrière poto. Merci à ma famille, il y a Lydie Kati, Amandine Molasoko Mambote Belé. Merci à Nicole, les pétrolières. Léonard Antillé, merci à Laetitia Congo, merci à Bino Nyo, continuez s'abonner à la chaîne Metro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Nzambe Asunga,
tokutani susu na numéro ekoya boruya borozwa émission na bino ya kafu kafu na artiste moko ya munene kala mingi te tozo ya mbaye. Donc merci na bino nyonso. Merci mois d'août toko fêter kala mingi te parce que anniversaire na ngai ya JPM de la presse oyo à Sepel Sarabino, à Limola Rabino, à journaliste Nabino, chroniqueur Nabino, Jires, Molasoko Makungila. Donc les 16 août, tu as Sepel Labisson, papa Métro, papa maman Christelle, papa Mbouta Roger, Gilet Lamporo, papa Ness Makia Didier Taba, papa Jonathan anniversaire le 16 août. Donc tu as Sepel Labo, vidéo Nabino. Ba message de Nabino, ba prière Nabino et ça l'a vraiment plaisir, ça l'a bien. Donc fêter le 14 août anniversaire, il y a Laetitia Congo Kalamingité, on est ensemble. Quant à moi je dis merci na ma caméra, on a mon héritier Djamba na assistant naé, héritier Kazadim na montage, héritier Djamba. Continuez à s'abonner dans notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi je dis merci et bye 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 bye. Betutu yangaleri keriga ko community selamba batuge ni fumu ino keriga uje papa uki sarisa bana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama kimaganda boyigoyela. Ungeri kimaganda boyigoyela. Yafisa lengi lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro Makengwe. Shadombala.